maman, chère honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +200. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une Mbote libota langai mbote na biso esengo mingi ya ko présenter biso lupango oyo awa biso soto yebi ba maison type Onel ezalaka na commune ya Lemba. Donc awa toza na Lemba terminus musikate na route bypass wana to rubimana na route bypass poto zonga ebongo to ya kotala ndako awa toza na route bypass. Donc biso tozomona na droite boende mituka ezokita ezokende échangeur. Sogo au tirer attention bien au romona libende échangeur na sima na biso koto ezali Lemba salongo soit matete donc arrêt Kiimbi et puis na gauche komatakuna ezali OK Lemba salongo na ngambo droite au biso tomona kuna ezali Lemba terminus. Donc VMP comprendre donc tout l'accès à quartier moi et belé donc ba air moko c'est normal to me karampe kobosana donc wana to l'accès balabala to l'accès na lupangu na biso yango yo to lobaki lupangu eza type Onel. Donc lupangu ezalaki mapangu o ezalaka bandaku ya coin mapangu ya coin o ezalaka ya ba 10 mètres hein. Donc mapangu ya coin ya ba 10 mètres de bayebaki komorcelé yango dans lupango ezalaki entre deux avenues awa place tolakisa lupango oyo eza à 2 ou 3 minutes na route bypass. Donc so telemi liboso aveni so telemi liboso lupango ozomona route bypass so telemi na bypass ozomona lupango esika ezali. Donc voilà un peu ndako na biso stoyi ba type Onel ndenge ezalaka wa oyo elandango eza type Onel modifié mais oyo eza type Onel normal. Il y a 4 chambres. Type Onel, il y a 4 chambres. Salon, cuisine, salle de bain, nakati. Wana a tozomona ezana espace. Il y a libanda pour na parking. Et que ça là, na espace il y a 2 véhicules pour na mituka. Donc espace il y a parking pardon pour na mituka na biso. Donc wana espace à libanda biso tozomona eza munene. Na droite wana o tozomona erto malibanda boromona eza église. Dans le pango ezalaki ya type Onel a quoi munene ba morcelaki bato église bazui côté droite place boromona cher ya église eza wana. Et puis awa espace na biso tikali eza 6 mètres 6 mètres par partie ndaku ya Onel na yebi ke to robaluka tina sima ndaku biso nyonso tokomona ndenge ba morcelaki yango. Donc ba morcelaki yango par 3. Mutu côté église à droite à sombi à robimela na veni mususu a sima to relaxango air to robima libanda na veni a sima mutu oyo atika oyo azotikala na type Onel oyo ya 4 chambres yé a robimela liboso na avenue oyo ezotala directement prince ya bypass. Donc yé a robima mbamo so abimi wana akemba moro ti na bypass. Donc limite ya lupango yango yo eza ndako oyo mire ya ndako oyo so totali mpanzi to romona bakabola ki yango. Voilà église oyo abimakuna romona limite suki na ba borne oyo. Donc ba borne oyo bachaki pona ocha ba fil barbelé pona relaxa limite. Donc mire ya ndako na ba borne wana eza na espace ya 1 mètre et demi. Et puis sima yango oyo donc espace pesa na sima pona ndako na sa Onel mais limite ya ndako na sa isuki na ba barre de fer oyo so tali mire au mona que eza bandaku moko ezana no kitoko makasi. Et puis bandako type Onel biso to yebi ke ezala construite et pas ba belge
Donc ce sont des belles maisons construites par de Belges au batonga na ba norme. Awa toza na ciment, il y a ba type Onel en haut, au mona que type Onel au ils un espace na ciment et puis nenge morcellement salameli espace ils na ciment. Pour te repousser na to laksa au mona ba signe ba tien na mire. Donc limite il y a ndako na biso suki na mire au place to telemi. Place bomoni ba makala mire ba makala ba komi na mire wana. Et puis likolo yango awa wana to bimasko libanda. Voilà, donc awa tozo ko libanda to laksa avenue ko laksa place to telemiti na avenue immeuble wana je crois que bomona ki yango air tozaki na makadam o ezota la biso wana to laksa ki yango air to telemaki susu kuna. Donc awa eza place portail ya mutu oyo azozwa type Onel na biso egozalela. Donc soro bimi mbala moko oza na route bypass to lobi largeur ya lupango na biso ezali 6 mètres, hein? Donc 6 mètres. Et puis longueur na yango ezande bakatelaki na ciment, eza 15 mètres quelque chose comme ça. Donc awa eza libanda muto biso arobimela awa na avenue oyo église to laksaki ya bleu wana oyo eza continuité ya avenue koti na gauche, avenue koti na 4x4, avenue ke mpandi. Donc toza na quartier moko eza ya kitoko ya bien esika nini oyo lupango na biso ezwami. Donc lupango ba bandi yango na prix à $65,000 à discuter. Dans le bien, il y a $65,000 à discuter. Donc, on y a un projet, il y a un immeuble, il y a bien, appartement, il y a propre, il y a macadam. Donc, à quelques mètres, il y a macadam. Il y a lupango, il y a un wana awa tozongeli sur macadam. Ndenge to la kisaki avant to kota, macadam ndenge zali, pa pona ba o babandaki vidéo ne bandelité. Pas idée quand même, il y a eloko oyo toyaki ko présenter. Donc na bandeli toza na commune ya Lemba, na Lemba terminus. Donc non loin il y a route bypass. Bonne chance na bat nyonso oyo bakozala intéressé na lupango oyo to lakisi to bengani ndenge toujours to travailler ka to bengani pona ko programmer visite et puis ba procédure mususu pona achat ya parcelle oyo. Merci beaucoup. Bye bye. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au